Capage TV. Capage TV. Oui, vie chrétienne, il y a bien mon frère, Ezakananda. L'église, là, nous prions pendant quelques temps, mais pour Nzambe à côté au bien. Les avis spirituels ont passé dans le Nous avons moko ya ba alanga nzembu ya République démocratique du Congo oyo a reconnaître la grandeur et ya Nzambe na album oyo asala Dieu voit tout oyo bato belé ba yoka nzembu wana bato belé ba sepela même ezala ba chrétien ezala ba païen Koffi Olomide même Kin Kester emene ya oyo atika biso ezaki na moment oyo azaki pe na banzembu oyo azaki koyemba omona na kombo ya Jésus-Christ eza na kati siko mutu ya bongo oyo a reconnaître grandeur ya Nzambe quel que soit il est païen mais azo reconnaître que Dieu existe muta bongo pe à côté la té. Bon, repentance, il y a moto a auto longola zemi a osala ngoye mongote mon frère et aussi mbaté parce qu'à auto boma mutu mususu. Balo ba repentance eza horizontale pe verticale. Pardon, eza horizontale pe verticale, c'est-à-dire au sengi e pa ya Nzambe soko sala ki ona moto, sengi pe pa ya moto. Moto ke ko sala ba avortement aboyi ko sala repentance na mosala Nzambe diable akoyela yesu mukolo mususu akendo susu avortement. Repentance c'est akelo ya le même jour. Tikotak. Ah, exact que bon to yebi malembe hein soko eki passer ote abatke non malembe otika atanga Bible bien. Na moy ozomela masanga te mais na butu. Nzamba yeko lakso ke ozomela. Kolobate bon ngamela nanga te zana okandoto non interprétation ndoto wana bien aimé ezo lakisake maloba na yo ezo bebisa mingi ozo sumuka mingi na maloba mais soko lotaka régulièrement chaque semaine lotaka mabe il faut les canaux de délivrance ezana bandoto to benga sorcellerie inconsciente hein peut-être un jour to fungola ngo metolo bana mokuse mutu bakotse na sorcellerie mais aye bakate même si musicien mokilazo yemba te komo ya Nzambe ça n'a rien à voir avec la vraie sainteté de la Bible. Mbote ONG Avenir pour tous oezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don po na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi sikebele pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859
888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Que la grâce, la sainteté soit avec vous, chers téléspectateurs. Vous êtes la bienvenue dans Capache Télévision. Je rappelle à tout le monde, si vous avez besoin de soutenir nos émissions, n'hésitez pas de nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le pasteur Valeur Moussatou. Il est pasteur de l'église Plein Salut. Plein Salut dans la commune de Limete. Nous allons parler de notre thème qui est le rêve qui révèle que Dieu exige à la personne la vie de la sainteté. Chers téléspectateurs, avant de commencer cette émission, nous allons suivre nos annonceurs et puis nous allons revenir pour continuer notre émission suivante. Bato nyonso na Capache Télévision na ba émission na nyonso bomona nde na ngengaka nde na bima kitoko nde na zala kitoko Jeanette R aye bokela ba page na nyonso bo commander ba perruque nyonso bolingi nde na za perruque mais aka lokwa plante olingi plante ezali olingi perruque ezali ye moka sala ba perruque kitoko très professionnel à Paris mais atinda partout aux Afrique aux Europe aux Amérique Jeanette R aza partout pour la perruque na ye bolingi ba tissage ya kitoko Jeanette R azali bolingi ba perruque ya kitoko bomona couleur ya kabelo bomoni couleur ya kabelo kitoko makasi bomoni pe on a des fleurs na mo kitoko makasi Jeanette R très formidable numéro est dans la simple au bien que Jeanette Sumbu de ma part aux huiles au commandé boucle. Bonjour Ndeko. Tolingi toyeba kobinela nzambe eza lisumu to pe lisumu te. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous efforçons à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Yes. Voilà, c'est ça. Binako, binamia, binele, pour Jésus. Osana posa pour gagner ma chaîne dans le Seigneur. Et au boy babina. Marobina kakati. Hey! Zamba bibi singaye. Lelo Zamba bimisinga Lelo Zambe abimisinga Na futi mbango te Lelo Zambe abimisinga Lelo Zambe abimisinga Alongolinga na makambo ekobo Lelo Zambe abimisinga Lelo Zambe abimisinga Est-ce que motoboro azate Nzamba bimisi Kamoto bapesaka nga chance te na vio balobaka na kosala nini me babosani ke nga natambolaka na yo. Et voilà donc de retour sur ces plateaux. Je disais tantôt au début que je vais recevoir le pasteur Valère Moussatou qui est de l'église Plein Sali dans la commune de Limete. Il est pasteur écrivain de plusieurs livres. Nous allons s'échanger avec lui. Pasteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour mon frère Francis. Ouais, vous allez Jancy très bien, plutôt. Ok. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce. Avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord savoir témoignage parce qu'il y avait une émission avant cette émission.
réaction et puis témoignage il y a bandeko baza partout dans le monde ils a positif ou négatif par rapport à la prédication et puis sujet na bisoka ndenge na capacité télévision. OK, merci. En tout cas, il y a des témoignages presque dans l'émission Nyonso Tosalaka Awa. Dieu fait des choses. Bandeko Balanda Kibiso, d'abord merci Mingi pour naba qui confiance. Nzamba Bikisi Batebele, il y avait beaucoup de cas, il y a des mauvais rêves. Marie, femme de nuit, maladie. Surtout, mais ezana kamoko ezali important ko lobelango. Teuti ko partager na bandeko. Il y a une sœur au Canada, bazwa qui est pota na poumon, il fallait à l'interner pour 6 mois. Et tango aebisingai na ebseto sambela nzamba robikisa yo. Disons Dieu nous a donné la grâce, il y a don, il y a guérison. Tobondela mingi batwabika presque chaque semaine, tomona bataba boma kobika. Tomona bataba cancer kobika. Tout le monde a kiste ko li mona via mutu bosali prière mutu balinga basali opération basali lisute. On a vu toutes ces choses là. Dieu nous utilise souvent dans le domaine de la guérison. D'ailleurs ça qui sert wana ma sœur aux à l'internet et toujours prier. Depuis Canada. Depuis Canada. Ndima que tout de suite là Dieu va te guérir. Et souvent ce que nous disons c'est ce que Dieu fait. Alors tu pries qui à la fin na ebise kende kozala te interné okozonga parce que ba omone lokote akende ki pe l'hôpital effectivement ba sali ba opération pardon ba examen ba mona ki loko mon côté ça a étonné les médecins ba kamwa ki makasi ba bengani ebisinga ba bengani ebele ba ye parce que zaki ka ba za ko traiter ba zwa ki na ba poumon pour eux c'était très grave jusqu'à tel point ba taxi okozwa batika ba vitre ouvert ba bengi na musala pour ba alerter bango que bozana Jean moko aza vraiment terrible kamoko grave et donc pour eux c'était vraiment grave mais Dieu a fait vraiment un miracle ba miracle otoyoka na Bible na lelo nzamba zo sala batali boye pota moko te na poumon na est très propre. Maël un peu soukaki bango parce qu'il ne revenait pas. Il a pareil à Makasi. Comment résultat d'un coup est changé. Donc les autres toujours au bas, à Zongananda, à Zaki sur internet pour 6 mois. Donc nous avons à Zoloko. Donc la grâce de l'Éternel s'est manifestée à travers la prière de notre pasteur Valeur. Pasteur. Si j'ai l'ambition à l'élo, le rêve qui révèle que Dieu exige à la personne la vie de la sainteté. Ok. S'il faut magnolango. Oui, oui. Alors, bien aimé, Bolanda Bisso, bien, thème Nabiso à l'élo, très capital. Très capital. Batebele, Bazo Sambela dans les bits Azwakama Pamboli. Si. Ko Sambela ya bien, frère Jansi, ezali ke moto. Un jour, et Dieu, quand il vient vers nous, ayakana apa na bengango donc ayena ko attirer mutunelo ko moko boye ozobela ateyo okobika mais en réalité Dieu veut aller plus loin alinya biksa molimo na yo. C'est ce que Dieu fait pour tout le monde au ba s'approche kanaye. Alors lelo tolinto mona bandoto bien-aimé. D'abord la fois passée tolobela ki bandoto ya blocage oloti ozoye batenzo kandeza malakisi au blocage ozako kenda nzela katani esuki ozokende après au moni fleuve munene liboso na yo to expliquer ki ba sorte bandoto wana c'était les blocages. D'ailleurs l'émission wana tant aussi si il y a une maman qui m'a appelé pour me dire pasteur na lota ka ndengo lobi wana na ke na moni fleuve moko munene nga una naja na ba fleuve wana fort. Oui, bon, tant qu'on a il faut se poser la question qu'est-ce que Dieu veut me dire. C'est très important. Très important. Et puis alors, je rappelle à tout le monde, si vous avez de rêves,
ozo comprendre te ozo eba ndenge ya komanyola ngote, n'hésitez pas à contacter le pasteur qui est invité aujourd'hui dans ce numéro Nabiso ezali 09 98 17 77 04. C'est déjà affiché sur le bas. Ok. Ouais. Bien aimé, ndoto aliboso ezali que peut-être mikoleleki olotaki ozana kati ya ndako il faisait sombre. Na kati ya ndako yo moko to bozaki na bato mais molili mwinde eza te. Oyekola mokala tongo, tu te rappelles que olotaki ndako ezaki molili. Ça c'est un langage de Dieu. Nzamba lakisa bandoto pambate. Nzambe ayekolakisa yo molili. Pourquoi? Pour te montrer que na kati na yo il n'y a pas la vie de l'esprit. Ndoto wana ezolakisa d'abord état d'âme ya mutu o aloti. Donc molili na ndako. Molili na kati ya ndako ça peut signifier état d'âme ya mutu wana aloti. Nzambe olakisa ke na motema na yo eza molili na molili. Yami balé ekozala état d'âme ya ndako ya famille. Dieu veut parler sur la famille. Alors to kenela na motuye moko ndoto ezo lakisa que moto yo kati na il est comme un mort, hein? La vie de l'esprit ezate. Saint-Esprit azo sala lokote kati na ye. Et c'est grave, hein? Na place au Saint-Esprit azo sala lokote son ndokiaye ako sala mabe na moto wana. Pasteur Valère, par rapport ya ndoto wana nengo expliquer que molili na molili, comment la personne peut faire pour na lumière ezonga? Est-ce que vous voyez à travers ndoto kaka kamoni sunda ko ekomi na lumière to ezala lisusu na mamususu? Très bien frère Jancy. Objectif Nzambe tango atindi ndoto ya boye ezake azozela moto yo à côté de la repentance, à côté de la vie à sanctification, il y a malonga. Oyo Nzamba zozela. Nzamba lakise molili pambate. Nzamba lakise po se troubler a luka eba mais vie na ngeza molili c'est que Nzamba sepela nangate abongola motema. C'est ça l'objectif de Dieu. Alors comment à koki kolota un jour lumière? Bon, ce n'est pas obligatoire à l'autre lumière. Le problème bien aimé quand on nous prêche bongola motema, c'est par rapport au mal, au péché qui se passe dans notre vie. Tant nzamba lobana batu, au moins d'être zabo tuze belé, nzambe alvi bongola mitema, c'est par rapport au mal. Mabe oizo sala makati ya mutu. Il doit abandonner. Il doit cesser avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Ngaki susuna poser des questions car par rapport à molili wana parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pasteurs au balobaka ezana bandoto mususu ezala diable nde mutu aloti sarabane ya nzambe siko neti jar ya ndoto wana oye banenge nini ke o ezali c'est Dieu qui parle ou bien c'est Satan qui parle? Na moi grâce au na domaine ici il n'y a rien de démon. Ça c'est Dieu qui montre à la personne état d'âme nae. Alongola kutu obandoki ba non. Et ça que motema neza molili. Nzamba lingi abongola motema. C'est pourquoi il y a une image wana. Alors tolobi ke image oyo ekoza pona mutu ye moko ekoza la pe pona famille na kati ya famille. Et peut-être mikolo wana querelle, mésentente, batubazo kanate, ba division, mon boulot est côté na famille qui est ennemi, ma bé côté mingi. Vous avez ça. Voilà, qu'on soit à tout moment, oyebi famille batubazo na bongo gloire nzambe kimaka, présence nzambe kimaka. Ba demander ba ko remplacer. Alors nzambe alakisi boye po batwana ba lukaye, ba bongo la mitema gloire nzambe ekita. Il y a des ceux là balota ka tokena yami balé aza chrétien aloti aza na kati ya ndako mais lumière moko net torche hein bon tout le bakutu torche était mais net bougie moi lumière moké une grande partie ya ndako eza molili nzamba zola ki se état d'âme na ye azola ki se niveau spirituel na ye eza trop bas. Akoka kolonga masumu bongote, akoka kolonga bataki ya ba démon bongote, il faut moto eza makasi. Voilà pourquoi alimenter. Oui. Voilà pourquoi nzamba ke ko lakisa ye na kati ya ndako
bougie ezopela wana eza état d'âme na libanda bakomona frère azoka bible akokende prière tout ça mais nzambe alakisi ye en réalité c'est qu'il est oyebi vie chrétienne ya bien mon frère ezaka na ndako na église là nous prions pendant quelque temps bato bazongi mais po nzambe à côté yo bien eza vie spirituelle ozo passer na ndako combien de temps moto azo passer na prière na ndako sikoyo pasteur Valeur oui nakati question je crois nous allons avancer na mokili oyase ezali na bato pe toyebi au moins blake mutu oyo asambelaka te mais mutu oyo asambelaka momona mutu oyo asambelaka te aza na vie malamu koleka mutu oyo asambelaka parce que ndenge olobi ke omona mwa bougie lumière eza mokie vie spirituelle mais omona wana kutu ye kutu asambelaka te mais omona donc ye aza na makambo libanda aza na aisance vie à mutu. Merci pour la question. Beaucoup de gens commettent l'erreur croyant que sont matériellement bénis à réussir ça. Ils croient que vie n'est entièrement bien. C'est faux, archi faux. Mais au moins, on n'a pas bien la trotté. Mais au moins, on a un Nzambe. Au moins, on a un hôpital. Oui, je vais expliquer ça. Je vais expliquer un peu rapidement. Dans l'Anda, on a la télévision. On a un grand footballeur. Dans la communauté. Balakisi entreprise. Otali. Na garage na incroyable. La voiture, il y a trop cher. Trop cher. Balaxi, tout ce qu'on pouvait montrer, villa naïa minene. Mais j'étais choqué, mon frère. J'étais choqué de voir. Moutouana a tongé l'anzambe, attends-moi chapelle te. Hein? Attends-moi temple, na benga moi temple. Na miso abatu, aza loué, betele maboko, franchement, aux yeux de Dieu, il est rien. Hein? Asa, toi, na bon nzambe. Nzambe azolo ba epsi Samuel tamangindol pona roi na ndaku ya papa moko Isaïe. Samuel amona ki mbinga abi roi ye nzamba abi yete na rejeté. Amoni susu abi na rejeté après nzamba lobi na ye, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Tout ça la différence wana. Na miso abatu obonga. Mais est-ce que Nami Sanzambo Bonga? C'est ça le problème, c'est là où je te réponds. Okay. Matériellement, vous en êtes assis, mais Nami Sanzambo pasteur, bon de la paix pour la consi. J'ai eu la grâce à prier pour la ministre, la chef, un général de l'armée, ainsi de suite. Kobonga mon frère, et ça nous libandataires, par exemple les généraux là, excusez, peut-être autant un peu comboté, qu'est-ce qu'il me dira? Pasteur Sambela Ponangai parce que naza vraiment attaqué na butu mingi naza attaqué bitumba moya za makasi mais bitumba butu kuna makasi te donc c'est pour te dire que bonga mutu ezana ba domaine ebele ko vantsa onka te na mbongo non là c'est aussi une erreur alors ndeko yo a osambela mais prospérité monani na noté oui peut-être on passer temps épreuve. Peut-être eza école nzamba kote parce que na kati kosambela eza école nzamba kote muta obela bela peut-être Dieu veut la prendre à cause sa foi na sur la guérison. Donc to we la te ko juger que boy parce que lobi kuna nzamba ko pambola épée à prospérer. Voilà. Bien-aimé, toquer rapidement ndoto mususu oloti ozana kati ndako zo kombola ndako ezaki salité mingi. Tobiloko éparpillé un peu partout, sikoyo ozoti à propriété. Ndotoyo Nzambe aye nango parce que pas Nzambe avisaka nanu ce qui est spirituel. Parce que c'est le spirituel qui compte. Qui compte d'abord. Et Nzambe ko lakisa monto que peut-être c'est une maman qui est mariée, que maman tient propriété na ndaku na yo. Na ndaku na yo na mobile no boyo kana bien te souvent yo na bana na yo. Alors, tant que Nzamba a accès bon à ce combo-là, message ça que Nzamba lingi attire propriété via sanctification et kotaranda. Mais
ceux qui ont un discernement te akanisa kaka bon eza na oka ko bongisa babilamba la mungi na tongo akoma bongisa bilamba souci en Nzambe eza d'abord climat spirituel andaku ezonga très bien oloti ozo sukula bilamba ozana kati ya ozana ozo sukula bilamba oyeko la mukana tongo soit ozaki na douche ozo sukola ndoto wana eza presque même chose. Nzamba osenga mutu wana vie ya sanctification, vie ya purification. Na libanda boye à cause d'être très propre. Peut-être à la mukina tongo azoluka bilamba ya kosukola, le problème de Dieu ce n'est pas d'abord ça. Le problème de Dieu en tout cas atia propriété na vie spirituelle nae parce que bamabe ekoti mingi. Mais je voulais dire comment pasteur, comment kocha bopeto na vie spirituelle parce que mon tout physiquement il est propre, mais l'esprit est sale. Maintenant comment laver cet esprit tant que ça salité? La vraie vie est d'abord spirituelle. Ce qui osa makasi na molimo okolonga tous les restes. Je dis bien tous les restes. Oza likolo. Okolonga bandoki. Okolonga maladie. Okolonga même nani homme sous ses os se présenter. Comment te retient propriété ou te retient premièrement la repentance. Okay. Il faut la repentance. Mon frère, batu mingi tozo prier, mais repentance ya malonga ezate. Batebele bayo ke la ngosoni. Comment? Devant le pasteur, okoye pas pasteur boye, oui repentance na yo habité pasteur talangai dernièrement na otcho longola zemi na sali boye. Au moins na lobby pasteur aleki na cher. Au moins na bani ko sala, au moins na prédication oyo makambo yo. Na solo qui on a pasteur. Mais pasteur on beta en plein air bonini batebele bakoma koyoka soni wana koya ko sala repentance. Ko repentance il y a bien. Il faut ça la pas pasteur to yomo ko sala ngo ovani na ndaku boye tu parles avec Dieu. Bon, repentance, il y a moto auto longola zemi a osala ngo ye mongote mon frère et aussi mbate parce que auto boma mutu mususu. Balo ba repentance eza horizontale pe verticale. Pardon, eza horizontale pe verticale, c'est-à-dire au sengi pa ya nzambe soko sala ki ona moto sengi pe pa ya moto. Moto ke ko sala ba avortement aboyi ko sala repentance na mosala nzambe diable akoyela yesu mukolo mususu akendo sa susu avortement. De repentance wana ya kolongola zemi il faut sala ngo ka pas passe. Ka ke pa ya mosala nzambe condamnation ekolongwa Denzamba limbisio bien. Et bon repentance o ezalaka homme marié akeko bimala mwasi mususu libanda mais ce que azongi nanda kuyemo il se sent lésé, touché. Il faut qu'elle soit pas pasteur. Oui, il faut pas pasteur parce que BBC vis-à-vis à mobali nae. Tolobi teka que n'est pas mobali pour libala yokufa. Ce que ça li vraie repentance. Il faut être dans mon salon ensemble. Tu yamba bato bongo, tu yamba ba maman bongo, ayeko tube la penza bima ki na mobali. Parce que repentance ezwaka combien de temps? Ils ont la durée moro boete ko sala par exemple les soum les lobby dans ça na repentance après 5 jours, 3 jours. Est-ce que ça en a délai pasteur? Repentance c'est loko il y a aujourd'hui. Na hébreu bazoloba. Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lelo sokoyo ki liloba bongo la motema ka lelo ko pusango lobité. Parce que lobby to ebité nini e ko ya lobby. OK. Repentance c'est que loko ya les mêmes jours. Tikotak. Exacte que bon to yebi malembe soko ki passer oté abatu que non malemba otika atanga Bible bien. Mais au salimbeba na 23h. Pasteur okutane na 23h c'est ngozonga nanu ndako tout ça Bon, yomoko place aux alliés parce qu'il y a une vraie repentance, mutazui décision. Loti bien-aimé tozolo bela kolota ndoto nzamba zo tinda mutu abongola montema. Nzamba ina ndoto wana objectif nae abongola montema. On ne rappelle pas si. Eza pas cité parce que tant mutendo sala mabe
ayokaki pasi te mais ntango ya repentance nayebi repentance eswaka na motema ozebisa motu ke etikaki ndumba tika lokuta tika kolangwa par exemple ndeko ya loti azomela masanga azomela bière na pongi na ndoto na ye alors que na moya amela su bière te paster moko alota azomela cigarette te ye moto alotaki te mondimi aloteli ye paster aomela bière pardon aomela bière mondimi aye abi paster na kamwe naloti ozomela bière oyebi ke paster wana asilikelaki mondimi wana abi me oyo bandimi ya boye basaka na bato ngai natika bière kala effectivement na moi paster amela su bière te mais il fallait passer à la humble interprétation. Si, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Interprétation, il y a d'autres qui nini, nzamba ola kisana pasteur, azo sumuka mingi na maloba na ye. Obiso muta langwe akoma biloba loba. Muta langwe akoma biloba loba. Nzambe alexi pasteur ka sumuka mingi na langage maloba ne ezo bebisa. Mais pasteur aloka discernement wana te asiliki. Oh, c'était vraiment un bon message. Un bon message. Na moi ozomela masanga te mais na butu. Zamba eko lakso ke ozomela. Koloba te bon ngamela nanga te zana oka ndoto non, interprétation ndoto wana bien aimé. Ezo lakisa ke maloba na yo. Ezo bebisa mingi. Ozo sumuka mingi na maloba. Pasteur. Ser moko alotaki, excusez. Amoni na kati ya Bible na ekir dan. Hein? Afongoli na kati ya Bible amoni kir dan kuna akamwe kir dan na kati ya Bible abenyinga na epse oui on a un problème à langage maloba no ezo déranger bato ezo zokisa obika vanda ki kimia parce que zaki bongo nzamba eko lakisa ye komando to wana kir dan na kati ya Bible après na epse na bi nzamba lingi repentance ekota kir dan esunga biso to bongisa mino to longola basalité longola salité na maloba na yo nzamba opambola yo. OK pasteur, par rapport ya bandoto oyo zanango mais tellement nous sommes suivis de partout et zana ba message oyo la biso après émission na yo par rapport ya bandoto na invité yo posana ba bandoto wana ngapi nazali na bandoto oyo ba téléspectateurs batinde la biso oyo ezapena ki ezala ndoto moko régulièrement au mona mutu mo alota ndoto lundi ti jeudi même ndoto bajar neti ya bandoto parce que on est neti question à liboso mutu mo azolota même ndoto aloti yango lundi à répétition donc oye bandela makoma mnaki mais ndoto na ko lota yango pamba bajar bien aimé soko lotaka régulièrement chaque semaine lotaka mabe il faut les canaux de délivrance. OK. Et ça na bandoto to benga sorcellerie inconsciente. Okay. Hein, peut-être un jour to fungola ngo metolo bana mokuse mutu bakoti na sorcellerie mais ayebaka te aseretubaka na bisika moko boya mabe azomona bato mo ba forme mabe makolo ekatana baolia donc esika moko mabe era kolamuka yo kisomo kele nini yango esilinga kuna bamusu akena mboka na bango akuti chef coutumier bakoti na mwandako moko boye mwa biloko moko boye bazopese alia biloko moko somo wana tobenga o sorcellerie inconsciente muto déjà basi bakoti na kindoki ba omemaka malembe pour comme pratiquant. OK. Mais ce qui a une vie de prière et makasi basambeli pour la délivrance biloko wana ekosila. OK. Mais sans cela un jour il peut se retrouver à Kotikuna. Pasteur, on avance ezape nandeko mo akomeli biso awa azana ndoto moko alota ngo pesa souvent malgré bandoto ndeza la rebelle alota trop au mona bazolanda ye na famille na ye neti ba soldat bazolanda ye babeta ba minduki mais au mona na vie normale ya mutu aro sauter ba mire o ya sotarate mais au mona na ndoto azo sauter pena ba mire mais na famille na ye momo na mnake na ninga normal ego sala mate mais na buto mona ba soda balandaka ye baboma ye genre ya ndoto wana koki kolimbola yango ndenge eza bien te bien qu'à Sotaka tout ça parce que il n'est pas dans une totale sécurité. Bible elobi na Lévitique 26 verset 6 je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil.
Nzamba zolakisa ke même na ndoto na butu tant tolali, il faut lala na kimia lokola bébé alalaka. Mais ceux qui pongi eza troublé, batu balandaka, bayaka na ba arme, mususu na ba flèche, musu groupe batu moko bizarre balandaka yo, là tu as besoin d'une délivrance. Ko sauter eza bien ezolakisa ke Nzambe azo sungaye même na ndoto azo bima victorieux. Mais eloko mabe groupe wana balandaka il faut cesser, il faut la bien. Il faut zo bandoto a bien et non bandoto wana mabe. Ezala pe na ndoto moko avant tout cela qui ont été na frère tant ozalaki bandeko o bazalaka, il est culturel mais alors t'as trop mon azalaka na ba musicien ermo boy ko swana ermo boy mo ba kerel kaka ninge zalaka. Neti ba genre ya bandoto ba lotaka trop ba musicien. Ok, bandeko balandanga bien parce que les musiciens, ils ont une mission. Parce que je parle de musiciens en général. Hein. Je sais. Les musiciens, ils ont une mission, ils ont la chrétienne, ils ont la païenne. Oui, d'abord, Batouana, je vais te dire que Baza très influent dans le monde spirituel. Hein? Landa bien, surtout Baobana. Les musiciens, ils ont la mission chrétienne, ils ont la païenne. Baza très influent dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils atteignent des foules et des foules dans le message. Diable a dit oh net foule bayo kakaye, je vais beaucoup travailler avec lui. Nzambe pe a dit que oh net foule balandakaye, je vais beaucoup travailler avec lui. Alors Batouana, nous les chrétiens, biso bato bongo la mitema, soko zolo taka ba misia mokili chaque fois. Bien-aimé, tu dois passer à la délivrance. Ba musicien mokili baza ba idole pona bato ebele batonga toloba bato ebele même nous quand on était dans le monde toza kolanda musique wana eza na botel etongama na mitema bato hôtel ya musique mondaine yango même lelo komona chrétien à Bali mais na fête na musique ya mokili oui ou non mutu mususu mo amna ke moi simo ba oyebisa yo ke obalaye mazo bisa binga pona musicien na na kufa tara na lotaka ye donc je trop kuta na bona ebité ba jari ya makambo ya bongo pasteur bien aimé eza soni komona bana nzambe osolo bakeyo sambelaka mais ozaka na banzemba mokili na bandoto na yo ozoyemba pe banzemba mokili na bandoto na yo ba musicien wana bazobimela yo. Il y a une confusion terrible. Nazo zongela ba musicien ya mokili na loba ya mokili parce que toujours la repentance. Bango pe bana besoin de repentance. Nzamba ko juger bango makasi hein. Surtout ba ba yebani makasi, Dieu les jugera parce que foule ya bat ba ko même en enfer, c'est plus que les sorciers. Un musicien y a monde asa très dangereux dans le monde spirituel que les sorciers. Ça, je te dis la vérité. Parce que azokumba foule ya batu, ba milliers ya batu, akangi bango na prison ya musique na yewana, akomema bango na enfer, balinga kobimate, bango moko bakwa kobimate, akoma nzambe na bango, akoma idole na bango. Voilà pourquoi na butu, il y a des cela balotaka bango. Dieu les jugera. Nazo lancé un message dans les musiciens wana mokili. Bible le dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Et l'okodi no kozwa oza star oyebana makasi dans le monde babete la comme beaucoup tous les jours. Mais après auquel il fait l'eau, qu'est-ce que tu vas gagner? Mais, grâce, excusez-moi mon frère, don wana ya koyemba nzambe mutatia yango wana na ngana loba et utana yete d'ailleurs ba ange ba yemba koleka bango hein ba ange ba yemba ka koleka ba musicien mokili oyo. Alors na toujours la repentance lelo les occasions peut-être Rolanda Bisso ça là nos succès bien aimé. Mais ko bossa na te un jour beaucoup tana muto apeso mongongo akotuna yo mongongo ngala pesa kiyo okumisa kinani vous verrez que bakumisa kabato bakumisa mbongo bakumisa tout ce que nous connaissons là de mal. Chose étonnante au monde akoyebso que non biso peto sambelaka au monde
akendeke pe église moko boye. Déjà kutu ba misusu pasteur balobaka parce qu'il nous reste déjà quelques petites poussières de minutes. Ba misusu pena balobaka bino ozobenga biso ba musicien mokili. Mais tozaka na mokili o nzamba sala est-ce que déjà mona receveur ya nzambe na receveur à Satan. Momo na kana kati ya taxi wana bato ndenge na ndenge bakotaka. Je crois musicien mokili wa Rolanda ngai o alobi ki alinga nzambe. En tout cas, à salaté ba fort raisonnement parce que tant appelé comme Jésus na banzembo na yo parce que yemba appelé comme Nzambe, ça n'a rien à voir. Ça je vous dis la vérité, to ko ba notanga ba verset biblique. Mais la pesi ba ba notanga Amos chapitre 5 verset 22 à 23. Nzambe azoloba na bana Israël boye, j'ai vos cantiques. Nazoyi na banzembo na bino. Suivez-moi mon frère. Amos 5, 22 à 23. Abi j'ai vos cantiques. Nazoyi na banzembo na bino. Tango boyemba nazo tala ngoku tute. Tala bazoyembe la satana te, bazoyembe mokilité mais nzamba baye bango, nzamba bi nazoyi na bino. Bongo yo muta mokili. Pasteur, eza na je crois à la fin s'il vous plaît, pourquoi Dieu disait ça? Nzambe ayekolakisa que parce que na kati na bango droiture ezalité, vie à sanctification ezalité. Alors voilà pourquoi bien aimé, to yidi ba musicien mokilité to linga bango comme on aime tout le monde. Mais na lakisi clairement bako sambisama à cause ya koyeba na bayebana, à cause ya ba foule balandaka bango. Mongongo nzamba pesa bango bayembela kaka nzambe. Pasteur Valeur. Bible lobi on ne peut servir deux maîtres. Tu haïras l'un et tu serviras l'autre. Voilà. Mais pasteur. Bandeko balotaka, excusez, balotami, ba musicien mokili, on a besoin de délivrance. Je vais expliquer à la fin pourquoi nzamba osenga batu vie à sanctification. Pourquoi? Okay. Mais mutuna ezali boye pasteur parce que tokomi déjà vraiment na suka toza na moko ya ba alanga nzembu ya République démocratique du Congo oyo a reconnaître grandeur ya nzambe na album oyo asala Dieu voit tout oyo bato ebele bayoka nzembu wana bato ebele basepela même ezala ba chrétien ezala ba païen Koffi Olomide même King Kester emene ya oyo atika biso ezaki na moment oyo azaki pe na banzembu oyo azaki koyemba omona na kombo ya Jésus Christ eza na kati siko mutu ya bongo oyo a reconnaître grandeur ya nzambe quel que soit il est païen mais azo reconnaître que Dieu existe muta bongo pe akota lola te. Hein? Peut-être c'est la question que tu peux me poser. Bible est au Mukanda Jacques, même les démons, ils que Dieu existe, ils que Dieu est puissant, mais bateau ça a été. Alors, question nayo, nazo zongela, même si musicien mokilazo yé maté comme Nzambe, ça n'a rien à voir, avec la vraie sainteté de la Bible. Et bongo oyo azoyembela nzambe menan kuku azana makambu ya mabe ya Satan. Na lobi teke musicien chrétien nyonso aza bien. Na lobi bongo te. Ba musicien chrétien oyo bazo finisa pe comme nzambe bazali. Bango pe totangi Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Tokotangela bango pe Amos. OK. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments comme nous, tout ça, sentiments. Non, non, Nzambe atikala simalilo banaye. Vous savez, mon frère, les choses de Dieu, toka kolangote. Makabanzambe ya makasi, hein. Ce qu'on le au Sambela, ce n'est pas de la blague. Ko Sambela oya Bible, c'est très différent de Sambela oya bisobatu. Un musicien mokili, atangi comme Nzambe, après il se dit, ngapena mwana Nzambe, depuis quand? Ça la mélange depuis quand? Je crois le sujet, on va parler de ça prochainement. Pour se séparer, pasteur. Tozo kende na basonge, na lingi batuana, na lingi bango, babongo la mitema, voanzamba pesa bango. Nous avons des musiciens locaux là, des baba, bongo la qui monte manaye. Akomo yembela nzambe, nous avons les frères Carlito, akomo lelo pasteur. Akomo yembela nzambe, c'est très bien. Il utilise maintenant sa voix pour Dieu. Et pour Dieu seul, Pasteur. Et non les mélanges. Mon toi un mélange, ce un musicien qui se trompe pas, il ne verra pas Dieu. Abon la montée manaye, na voix nzamba pesaye.
ayembelaka nzambe nzambe azwa Pasteur, on a dit voilà. question ya suka eza mukuse okomisa eza mukuse yo po pesango pour répondre on a ki mukuse poto kabwana yo par rapport quand le bien ba musicien aujourd'hui même les hommes de Dieu bazali au monde balali baloti nzamba révélé bango que ba artiste bazo kufa par rapport ya baliwa ya ba artiste ndenge bazali ko kufa même le politicien ba genre ya ba songe ya bongo que ba artiste bazo landana baliwa ezali ba politicien na éviter interprétation wana okoki ko interpréter on ndenge nini on eza question ya liboso ya mibale poto silisa par rapport ya ba artiste de lobby profane ba oyo ba yembela mokili mais na ko yembela mokili wana oyo nzambe nenga pesa bango don wana bazali ko laisser famille bazali ko sunga babola bazali ko sala o nyonso pour ba aider population congolaise okoki ko yanola yango ndenge nini poto suka wana. Ok, ceux qui baptisent bazokufa et belé, ça fait mal au cœur. Bah, peut-être bandeko balota qui yango ba homme politique, ça fait mal au cœur. Mais je pense que même na katia population, ba tout peut bazokufa. Peut-être les remarquables pour bazab artiste. Hein? Donc liwa eza ya mutunyos. Alors kolobake musicien. Te bango ezali ya bandoto vume ezali ke ba pasteur bazoleka omona ba pasteur bazoleka ba olobela ke ba artiste bazali na mo eloko moko boye ezali ko sala ke baliwa wana bakufa. Bon, to hier on était pour na ko juger que tel akufa ki pona boye. Non non. Je pense que liwa eza pona mutunyonso, ba pasteur pe bakufaka. Je pense que côté wana kolota et conseil na kopé ça son famille na bino boloti muta kufi bo négliger angote. Hein, dernièrement ndeko moko na kende pas médecin nanga ayebsinga pasteur ou bien infirmière moko awa yebi opé bien auto kufa mais avant akufa alota ki bazolelae alota ki matanga bazolelae elle a négligé suka nango akufaki. Ake okufa na moment ya couchement. Donc bien aimé bino batozo landa biso tolobeli makambo ebele ba musicien ba bongo la mitema batu nyonso basenga bango ba bongo la mitema. Ah bon, basunga babola ekotsa mutu na lola te que personne ne vous trompe hein? Que personne ne vous trompe et kokotsa jamais na mutu na lola arozela ma pamboli awa na mokili. Hein? Parce que Bible dit donner vous sera donné. Côté mbongo bozui akozwa na ye. Mais accès na lola Dieu ne va pas lui donner. Merci pasteur. Bible le royaume de Dieu ce n'est pas les manger les boire. Bokonzanza bekuna conditions zakami balé pour mutu akota. Il faut ayamba Jésus-Christ. Abongo la pe motema na les deux choses à côté lola. Voilà. Et zaka ba musicien té, nous parlons de tout le monde. À cause de l'homme politique, à cause de la pasteur, il y a des faux pasteurs basés belé. Alors, Makamoto Zoloba et Tali Montunios. Et ça peut na batbalota ka ba chef religieux na bango. Hein? Azana religion mokoboye. Alotaka mingi chef religieux na bango chaque fois. Mais pasteur wana toro ki ko solola yango prochainement. Okay. Mais l'essentiel merci d'avoir passé et puis s'il faut batubazwa ba livre na yo na ba plateforme ba koki zo place nini. Merci bien aimé. Ce que vous avez besoin il y a livre benga biso bande ko bazana Europe oko topeso numéro ya sœur na biso Rachel azana Angleterre okozwa livre et puis bande ko bazana Canada topeso numéro ya papa Zéphirin bande ko bazana États-Unis topeso numéro ya papa Alfred. Ce que vous avez besoin s'il vous plaît il y a livre 80 rêves et leur interprétation un bon livre vraiment et un livre à famille okoso mango pesa et pour na yo moko d'abord to cadeau na fiancé na yo na ami na yo moko linga mingi eza très bien oloti to olobaki likamwana me na répondaki te bazo benga na yo na bato oso koka kokima bien te to expliquer nyonso wana na kati ya livre toza na 80 rêves au moins. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien aimé, Makamweze Belé, Benga Bisso na 09 98 17 77 04 09 98 17 77 04.
benga biso to partager ozana bandoto ebele to lobeli lelo kaka bandoto o etali vie ya sanctification opposanga question te pourquoi nzambe asenga sanctification na vie ya bato réponse na kende mbanguta na biso ekei premièrement Bible lobi le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire moto yo amoni kaza gangi il faut continuer na vie na yewana suka nango le créateur o ameme na mokilo yo akomeme na enfer là c'est très mauvais. Enfer eza blague te awa eza na pasi moko te na mokile kokai na enfer. Nzama lingi te bato bakenda enfer voilà pourquoi azote ya biso. Deuxièmement, pour tozala vraiment béni comme il faut dans tous les aspects, il faut que banga nzambe pour tozala protéger mais bandoki yango ba ndenge nini ko banga nzambe mon frère ça paye très très bien. Prochainement to solo la comment ko banga nzambe ça sera très important. Okay. C'est un plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir le pasteur Valère Moussatou. Il est pasteur de l'église Plein Sali, c'est dans la commune de Limete, première rue. Je rappelle à tout le monde, si vous avez besoin d'avoir le livre, n'hésitez pas à contacter le pasteur à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Merci à ma Dream Team qui ont travaillé au four et au moulin pour réaliser cette émission. Merci à vous, pasteur. Merci beaucoup. Merci aussi à notre chef ici, la sœur Cynthia. Oui. Merci à tous les bien-aimés qui nous aident à faire ce bon travail. Alors, même je voulais aussi remercier tous les bien-aimés, Bazoa Habitude ya Rolanda Bisso, à tout moment. Nzambe apambola binomi. Merci pour les musiciens ba Rolanda Bisso. Na yebi que ba musiciens ba lingate ba toucher bango hein. Mais Bisso ba yebisa Bisso l'évangile, faut prêcher toutes les couches. Okay. Toutes les couches parce que mututu nzamba linga bikisai. Musicien oya landi Bisso to oya kolanda Bisso azala humble. A landa bien makamu pasteur à lobby a bongo la motema koma koyembela nzambe et kozala une grande joie bate bele ba bongo la mitema na nzela na ye na otanga ba kombo te yo tangi ba kombo admettons que wana o osala succès makasi mikolo ba biyebi admettons qu'ayambi Jésus-Christ. Merci pasteur. Excusez na combinaison admettons qu'ayambi Jésus-Christ combien ba bongo wana combien Dieu va gagner. Donc voilà, message nabiso est très important. Zambé apambola mutunyoso alandi biso. Voilà. Et voilà donc que l'amour, que la paix soit avec vous. Restez branchés sur le programme de Kapashi Télévision. C'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci beaucoup. Maman Zala Bopedo, moi la paix Azala Bopedo la vie. Tout est 2021, ba Algérie sur la marque liée, ba basket, ba sondage, les zéro à qui. Pour ça on a le bango, boya, ah on a marque union sur les alliés. Maman bomi sa bana, pour y ngonde le passer la bana, maman et union. Chez Mam. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle
prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Capage TV. Capage TV.